tolemelaka incompétent awa kolisa bango ete esengeli bokota na vision ya le peuple d'abord peuple nde liboso. Alors bonsoir, rendez-vous du lundi au vendredi na 21h juste et puis rediffusion na 15h juste. Mikolo Miso. Voilà. Alors, moi n'importe quoi qui soit. Ebeni biswapi. Na bengi bino awa na changu ba roulage vraiment na émission musala ba na ko sala les aliguete ba tracasserie na bango ba de l'ordre tala mutuka 207 et kimi ba roulage et ko tuta ba punion ku bazana re ezo senga yom to lobela ka biso yom to zali ko komanda lobela ka biso oya awa rapidement kwa ko tala makambo to leka a makila ya ko sakana te ba bazoki ba bakuchi lisolo ya mboka babeta ngona ba imboka ezala kesengo mingi pona ngai ko beta lisolo na ba kongomani ba ona ndela ekolo bo moko kaka Congo nde mboka na biso ekolo bo moko kaka ekolo Congo kotala loposo te kotala activité toza tata bo moko ekolo bo moko na lisanga nde toko sauver mboka oyo ekende liboso. Oui, le Congo sera sauvé. Ngana bino tokutani boyebi rendez-vous ya mikolo miso tokutana na 21h juste besoin rendez-vous sacré oyo. Suite sur Bomoko Télévision. Lisolo ya mboka babeta ngona ba imboka ezala kesengo mingi pona ngai ko beta lisolo na ba kongomani ba ona lela ekolo bo moko kaka Congo nde mboka na ko buka na ba tuti ba mbule bandi do mo na ko le pesate. Mbote bandeko balandi bakongomani balandi ya émission mboko yo ya nani émission ya bakongomani émission ya bana mboka émission bipai wapi tumanyolaka maimatali mbongwana ya mboka na biso bipai wapi topesaka bongo mayebisi ya mboka na biso bipai wapi tokanisaka likambo etali Congo ezali bongo na émission mboko yo ya nani émission bipai wapi motuna monene etunama pe ezwaka mikolo miso biyano ko loba ete mboko ezali ya ngai ezali ya yo ezali ya biso banso bakongomani banso bamie biete bazali bongo bakongomani ya solo solo bane kolo mosusu te ba o wana ba yewana bazali bongo na boyei malamu na émission mboko ya nani bazali bongo batoyo to zona bango bongo mokano ya ko défendre ekolo Congo mboka na biso bandeko na ngai France botiki na ba français Rwanda surtout botiki na ba rwandais Angola botiki na ba angolais République du Congo ezali bongo ba voisin na biso en face botiki na ba Brazzaville na ba Congomani wana ya ngambo kasi Congo mboka na ngai RDC botiki na ba Congomani ya solo solo baye obayebi ete bazane kolo mosusu te bandeko na ngai na pesi no mbote boye malamu na émission ya pourquoi lelo émission ya suka ya semaine dernière émission ya semaine oyo na tondi bino botondi bandeko na ngai bolandi malamu ya émission yango somba crédit bongisa mega bongisa ba texto bongisa nyonso elongo bani pamba te lelo ngai na koloba mwa mingi te pona kopesa bino tango boye babongo kokota en direct bobenga boye babongo ko intervenir na émission na bino émission mboko yo ya nani bandeko na ngai na lingi bino mingi koleka bandeko na ngai na lingi bino mingi très bien. Alors bandeko lelo to continuer na dossier to bandaki uta lobby to bandaki yango uta lobby to ko ba yango lelo to continuer yango lelo pambate lobi to silisaki yango te na lakaki bino ete lelo photo ko ba yango to sala effort lelo to yeba ko clôturer na yango semaine ya lelo et en dehors na yango to kobeta bongo lisolo etali bongo 12e congrès ya Union de la presse Union nationale, il y a presse du Congo, INPC, congrès Zalibo, 10e congrès Alikoya. Alors, Tokomekempe, Koko Tapé, Nalikambo Italie, 12e congrès, il y a
INPC oyo sangisaka biso bapandisango biso ba journaliste. Alors bandeko na ngai tokomeke mpe ko banda wana pona kotikela bino tango ya kolanda déclaration oyo ezali bongo ya coalition des journalistes pour la liberté de la presse qui soutient les actions du ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Cette coalition qui réunit en son sein les journalistes professionnels de différents médias, de différents des organes de presse, Bazalaki wana, Basangaraki, pour la déclaration, Nalikambetali 12e congrès, Nalegina Banda Awa, Yambo Nazwa Bapel, avant de prendre les appels et avant d'aborder notre deuxième thématique, je voulais vous laisser suivre la déclaration faite par la coalition de journalistes pour la liberté et de la presse qui s'aligne derrière les efforts et exploits, surtout les réformes portées par le ministre de la communication et des médias, les professionnels de médias, un chevalier de la plume. Je parle de l'excellence Patrick Mouyaya Katembwe. Alors, ces caucus des journalistes et cette coalition qui réunit en son sein des professionnels des médias, journalistes dans différents organes de presse, Bazalaki wana pour la déclaration. C'est quoi les contenus du message? Je ne vais plus prendre la place de ces derniers. Je vous laisse suivre alors découvrir les contenus à travers cette déclaration Bandeko Nangai qui a été lue par la consoeur Mafuta, journaliste à Univers Télévision. Suivez la déclaration et on revient juste après. En dépit des efforts consentis par le président de la République démocratique du Congo et le gouvernement congolais, en vue de placer le secteur médiatique sur la voie des réformes proposées dans sa dernière feuille de route, nous, soulignés, membres de la Coalition pour la liberté de la presse, CLP en sigle, reconnaissons le rôle vital et irréprochable que joue le ministre de la Communication et Médias en la personne de son Excellence, Patrick Mouyaya Katembwe, depuis son avènement à la tête de ce ministère, et saluons en outre les efforts déployés pour le retour de l'ordre dans la corporation à travers la salubrité médiatique engagée. Nous rendons par la même occasion des hommages mérités à tous ces professionnels des médias qui, malgré les conditions socio-économiques et professionnelles, tiennent mordicus à exercer leur métier, cadrant avec l'éthique et la déontologie, et ce, conformément aux lois de la République. Nos pensées pieuses vont à l'endroit du défunt président élu à l'issue du 9e congrès de Mwanda, Joseph Boukar Kasonga Chilunde, d'heureuse mémoire pour son fort leadership et ses valeurs de grand rassembleur léguées à la corporation. Et en marge de la tenue du 10e congrès qualifié de renaissance du secteur, nous constatons davantage avec désolation et recul l'affaiblissement de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, par certains politiciens déguisés en journalistes sous le regard impuissant et complaisant du comité sortant, tant au niveau national que provincial. Nous appelons à la mise en place d'une commission électorale réellement indépendante, consensuelle et inclusive afin de garantir un processus électoral démocratique, transparent et apaisé. Et face à la renaissance tant attendue du secteur médiatique et aux enjeux de l'heure, nous exhortons tous les participants électeurs de porter leur choix sur des profils aux valeurs cardinales et républicaines et non sur des moutons noirs ne méritant aucun plébiscite à la tête des organes de cette corporation. Nous invitons à cet effet des journalistes soucieux du nouveau narratif du changement qu'apporte le ministre Patrick Mouyaya Katembwe au niveau national et provincial à se joindre à nous
et aux autres structures soutenant l'organisation du dit congrès afin de sensibiliser aux enjeux de l'heure. Sautant à pieds joints sur cette occasion, nous lançons un appel à tous les confrères et consoeurs épris de paix de suivre méticuleusement l'évolution des travaux du Congrès pour un aboutissement heureux de cette rencontre afin de redorer l'image de l'UNPC. En vue de la réussite de ce 10e congrès, nous sollicitons l'appui et l'accompagnement de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de sa fondation qui porte son nom, ainsi que de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et tous les autres animateurs des institutions publiques et privées, bénéficiaires directs du savoir-faire des journalistes et des médias dans leurs entités respectives. Merci. Très bien, très bien. Vous venez de suivre donc la déclaration de la coalition de journalistes pour la liberté de la presse faite ce jeudi 12 septembre 2024, notamment pour saluer les efforts, comme je l'ai dit au début, consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement, surtout les différentes réformes faites par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Donc, coup de chapeau à ses amis qui prônent, qui militent pour la bonne tenue du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC. Alors, voilà, Bango Bali Kobunda, pour Likambo Itali, tenue ya malamu, ya maponomi oyo, ya ba membre ba Kambiasika, ya UNPC. Oyo yaliko salema semaine oyo yaliko ya. Alors bandeko oyo ya coalition des journalistes pour la liberté de la presse komba na bango ezali wana eke mbilinga esalemate na maponomi oyo koya oyo ezali bongo prévu semaine prochaine pona kopona bakambi o bakotambwisa sisikawa association wana ya bapandisango ya ba journaliste ya mboka na biso. Très bien. Alors tokozwa dossier principal na biso ya pourquoi lelo o ezali bongo likambo etali le changement est une loi. To inisaki yango pona ko interpeller ba imboka bana Congo mobimba bana Congo nyonso par rapport à changement de mentalité pe mbongwana ya mboka na biso et partant il y a opération lancée par le VPM de l'intérieur et sécurité maître Jacquemin Chabani sur J'aime le Congo ou pour ma sécurité ou pour la sécurité de mon pays, respectons la loi et le règle. Alors, toko mekempe kokota na likambo wana, oto bandaki uta lobby, bolimbi sangai lobby na zwana prometa ki bilete lelonde toko mekempe kokota na bozindo ya likambo wana, pambate parmi makambo esalaki biso lelo to bikambo ngwana mboka na biso te ezape likambo wana likambo etali ezali même primordial cause même primordial oyo lelo et ali kotika biso bisika toza poto bikambo ngwana te ya mboka na biso likambo etali jungle likambo etali anarchie likambo etali absence de l'état absence ya autorité de l'état. Et memi biso tokoma bisika tokoma kiwana. Gloire au Seigneur. Naboyei nabokonzi yatamo konza ekolo Congo aza sikawa. Le président Félix ayaki na vision ya kozongisa autorité de l'État yango bomoniete. Vision principale na ya fandisaki makamali etali état de droit.
état de droit et la kisi respect des lois, respect à mibeko. Bipai bali ko prône état de droit, bande korangai jungle ezalaka te. Bipai état de droit ezali prône bêtise ezalaka te. Bipai état de droit ezali prône bande korangai ezali bongo botosi ya mibeko. Il n'y a pas des hommes forts, il n'y a que des lois fortes. Bande korangai. Le changement est une loi. Mbongwana ezali mobeko. Mais avec Atumba akozongola biso ba S na le na changement sans S. Le changement donc mbongwana ezali mobeko. Le changement est une loi. Bandeko nangai. Mbongwana ezali mobeko. Nous voulons vivre le changement de cette nation. Nous devons tous respecter les lois du pays. Je l'ai toujours dit que le Congo, notre pays, est dans la carence, il y a mis de côté. Parce que nous avons des lois et des lois. Mais le Congo, mon pays, et a dit qu'on y a comme na makambo Italie, botosi. Peko tiama na misala ya mibeko ya mboka. Nde bisika mama na likambo bande kurangai o yali kukanga biso ezali. Nous souffrons na likambo Italie kotiama na misala ya mibeko ya mboka na biso. Botosi ya mibeko pe entrer en vigueur ya mibeko oyo ya mboka na biso. O esengeli ekota en vigueur. Et tout sama pe esala mosala na yango. Nde mama na likambo na biso nde problème oyo ezali ko bloquer biso bandeko na ngai. Alors lelo oyo reconnaissant cette faiblesse VPM ya intérieur et sécurité ayeli biso opération pona ko zongisa autorité de l'État. Parce que ezali na kati ya prérogative na ye likambo etali sécurité. Sécurité et imposaka autorité de l'État. On ne peut pas parler de la sécurité là où il y a la jungle. La sécurité vient pour renforcer l'autorité de l'État et pour faire asseoir l'autorité de l'État. C'est ça le rôle ou le but de la sécurité. Et lui, en tant que ministre de l'Intérieur et Sécurité, Azali Bongo Nandingisa, Yakotia mécanisme ou elongobani, pona kofandisa bokonzi ya l'État et monana, pote jungle ezala lisusu te na ba secteur nyonso. Yango ayena opération. Pour notre sécurité, respectons les lois et les règles du pays. Pour notre sécurité, pona kobatela manabiso toto sabiso banso mibeko toto sabiso banso makomi ba texte oyali ko kamba mboka na biso bande ko ngai mbalebele na mboka na biso tobiki o babengi légèreté o babengi laisser aller o ezali bongo englober na kati ya mo tobengi jungle absence l'État kozanga bokasi ya mibeko. Moto na moto ali ko sala oyo alingi. Moto na moto ali ko imposer mobeko oyo alingi. Alors que mboka ekamba makalolenge wana te. Yango moniete moto na moto azali na devoir ministre DGPC ya nani bisika azali ayeba bongo ko simba levier ya développement pour ko mettre en place ba stratégie au longo bani pote secteur na secteur et ba ko kende liboso pe autorité efanda yango ministre VPM ya intérieur yena niveau na ye abandi na opération wana ya sensibilisation pe mobilisation ya population congolaise. Quand on parle de la population, on voit tout le monde ba autorité baza na kati ya population congolaise bango banso tozali biso banso bana Congo. Donc makambo opération oyo il y a
VPM ya intérieur et sécurité initié par maître Jacquemin Chabani wazali bongo mokambi ya ministère na tangi ezali ko concerner bato banso bana mboka nyonso soit so yebi koza kongomanité longwa de kolo Congo mais soko ozali kobika na Congo ozala nani likambo oyo etali biso banso pona sécurité na biso pona kobatela ya Congo mboka na biso pe biso moko toto samibeko pe mikanda oyo yaliko kamba ekolo makomi oyo recommandation oyo vision oyo yaliko concerné ministre PCA député sénateur ezala nani au moins na mokonzi nani au moins na ya ebiloko wana ezala kate d'abord d'ailleurs dans un état de droit où il y a l'état de droit où il y a même le respect des lois où il y a l'autorité de l'état makambo ya mwana ya ata kwa salini aza mwana ya botika ezala kate c'est la loi qui domine quand quelqu'un commet quand quelqu'un commet un péché, il commet une infraction, on interroge la loi, on ne lui pose pas la question. Est-ce que Koko s'est présenté? Non. Que dit la loi par rapport à Mabe Ondeko ya Sali? C'est ça la République Oyofachi Alingi afin de ça pe akamba na deuxième mandat na ye bandeko nangai. Et biso apandisango, tozali na devoir ya koyeba ko relayer message wana ekomela bana mboka nyonso pe bakambi o bazali na bisika bazali bayeba yango que nous tous nous voulons vivre le changement de cette nation pe changement wana ekoya kaka soki biso banso totosi mobeko likonzi bandeko na ngai. Na pesi mbote na bayebanso ali kunda biso le pasteur Joël Kaboke qui nous suit depuis la commune de Bumbu na pesi mbote nganga nzambe Ntoma pasteur Joël Kaboke ndeko na ngai moko ya kati et merci à mon jeune frère Sylvain Kilembo wali kunda biso pe en ligne mbote na bino banso boza en ligne Kongoman alingi bino mingi pa pesi no mbote bandeko na ngai pour notre sécurité, pour le changement de cette nation, pour la croissance, le développement de notre pays, tous nous sommes dans l'obligation de respecter la loi du pays. Bandeko, lelo soki mboka na biso ezesika toza eza à cause ya jungle. Moto ayibi mbongo batikiye, moto asali mabe bakipe yete. République wana esi ducha yango kwa ikatana. Tango toza moto asali mabe azala nani esengeli abika mbano na ye, abika mbano na ye. Tumonango na mboka oyo na premier mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, directeur ya cabinet na ye interpellé jusqu'au point où akoma na makala incarcéré plus d'une année après ba ko misaye pour na quittement na ye après banquette pe bakamosus le lenge to yebi. Mais oeza important to mona interpellation ya directeur ya cabinet ya président de la République et loko etra au sel matin na mboka oyo mais to bika yango na premier mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ezali bongo ba signe to ba symptôme ya mboka oyo ezali ko kende na élan ya changement, élan ya mbongwana. Et nous devons vivre ce que nous avons vécu en 2020 avec le procès 100 jours. Biloko wana esengeli tobika yango moto ayibi misolo ya l'État esengeli akangema. Tomona kiawa ba dénonciation ya ba yibaki mbongo ba forage, ba lie mbongo ba forage, ba lie ba exonération esalema ya makasi ba tie mbongo ebele pour ba forage moko au-delà ba 200 000 dollars tout ça makambo ebele be na kati bo oboyebi banso toyebi so banso toyebi ba dénonciation esalema ba démonstration même ya ba makambo ebele esalema ki avec le journaliste d'investigation o ba démontrer ki yango ba talisa ki yango. Mais suite les années, nous voulons vivre l'état des droits prôné par le chef de l'État. C'est ainsi que nous sommes tous obligés yakoye bakoto sa mobeko. Mais mobeko bandeko nangai sensibilisation c'est très bien. Initiative ya VPM ya intérieur eza kitoko makasi.
et nous soutenons. C'est ainsi même que nous avons une émission pour soutenir, qu'on relayer message, qu'on panza sango, et puis Kongomani par rapport à la vision Oyo, pour dire que je soutiens. Mais il y a des choses, autant dit que Senga et pas Tata Mokambi, et que Sengeli Kambo Pueto Sama, Mobeko Elandi Sama, Mobeko Sengeli Elandi Sama, Moto Asali Mbeba, Moto Asali Mabe, Abika Mbano na ye, Abika Bokonzi à l'État. On ne développe pas une nation dans la jungle. On ne développe pas une nation dans l'absence de l'État. On développe une nation quand il y a l'autorité de l'État. On développe une nation quand il y a la loi qui dirige, la loi qui parle, la loi qui domine. Quand quelqu'un commet une infraction, on n'interroge pas pour dire aux amours ya nani, aux la famille ya nani, présente-toi, ta relation aux yango. Non, 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 non. Dans un état de droit, quand quelqu'un tombe dans une infraction, commet une infraction, on interroge la loi. Que dit la loi par rapport à l'infraction ou de quoi sali? Et c'est ça les pays. Oyo Fachi. Alingi azo kamba pe alingi atiki la Congo tanga okende etika na niveau likolo. Mais pour esimba petobi kambano na yango motona moto esengeli a tosa yango motona moto esengeli a ça la prérogative o ezali ya ye bandeko na ngai. Alors je disais quoi? Lobi nazui ba réaction ya bato bandeko na lobaki yango. Dans un état de droit, là où il y a le respect des lois, Oyo Motonio se sengeli ayeba ete. Mokote azali kolo ya mibeko. Mokote bande konangai mokote. Et sengeli eyeban. Et sensibilisation to mobilisation Oyo. Et sengeli kokote lango tina ba souciate. Très important. Aujourd'hui, ceux qui ont battu, on va dire qu'on se comporter dans ba tout puissant, ba intouchable, ba ngode ba vrai congolais. Ils ont ba gens, il y a désordre. Oyo lelo ba fingisi police ya mboka na biso. Makambo yo sale dans le secteur oyo. C'est ainsi que je viens directement passer mon message. N'avait pas mis à l'intérieur maître Jacquemin Chabani. Nous attendons des réformes sérieuses. Nalikambo itali police mboka oyo. Na kati ya police wana bande konangai ba civil baza kuna ya kusakana te. Na kati ya police wana ezana bato baza kuna ba lekata na formation moko te. Lolenge bokolanda na eleba na kotiela bino ona na kisai musu batalaki yango te bokolanda ngo awo kalate o merveille ka tumazo bongisa bino po bolanda. Bande konangai. Kaka na police Oyamboka na biso, il y a des faux policiers. On va tirer la kolekata na formation mokote ya police na ba centre mokote on va formaka ba pesa ka boyebi na ba policier mboka na biso ba lekate bazali na kisasa na mboka na biso bazali. Et bato wana bali ko sala makambo tellement ba leka na formation te bali ko bazali ba sans foutiste. Kosala makambo yenge bango balingi oyo koya eya etali bango te baza à la base soko moni bango na nzela bako tellement ba principe te ba comment ko interpeller moto na nzela te akokanga te misi moto na kata nzela azo wele la volant un policier formé o ayebi mosala na ye un PCR policier ya circulation routière o ya za na nzela o ya leka na formation ya mosala ya nzela. Akoyi kowe la volant jamais na chauffeur, jamais. Jamais je vous dis. Makamona luka yesabino boto na policier bazona nanga ba yebi, o ba leka na formation ba yebi. O ba silikila nga wana ezaba o nazo dénoncer wana o esengeli ba kangama. O kangama. Bo kangama. Na deuxième mandat vachi, ba bêtise c'est fini. Et sili. Blague te. Population motona moto esengeli ayeba. Oyo na kosala te oyo na kosala on a kosala te oyo fona sala on a koloba te on a koloba bande konangai mboke tambola kambo kamba maka na mibeko mboke tombo maka tango botosi ya mibeko ezali mboka moko te etombwama na jungle
mboka moko te ebonga na légèreté ton absence à l'état ezalate. Tous les pays développés bande korangai sekele na yango ezalaki botosi ya mibeko et kino lelo soki ba impunité ba mboka muso ezate à cause ya autorité de l'état et biso pe tozali censé à l'unanimité biso banso toto sa mibeko poto bika mbongwana na côté ya population toto sa mibeko tozala surtout exemple to yaka bata mileloté. Ah, Congomani, tozo kokate, Congomani lobela biso, Congomani sala quelque chose, Congomani biso, tracasserie biso bana moto, oza mwana moto, ozali wewa, ozali okumba moto, ya liboso sengelo ba koza congolais. Et opération à côté samibe kozo concerné yo. Bande konangai, vous savez combien d'ali ko défendre bino mikolo nyos, mais esengeli pena yebisa bino bande konangai ba motocycliste. Bolingi Congo bolingi mbongo na mboka na biso boto samibeko ya mboka. Il ne faut pas créer ba parking bisika parking ezati bo créer parking. Ko parquer bisika bolingi. Ba pegisi botia awate bino boyali ko tia. Ça ezali ko créer ko se créer bino moko ba infraction. Boali ko pesa cop na ba policier et tant ba okanga bino Congomani bali okanga biso mais non ndeko na ngai je préfère défendre un motocycliste o bakangi na kati esika oyo ba tiaki bango ba parkaka ya parquer mais ba créer l'infraction au côté na ko défendre et s'il faut mettre ma vie je le mets comme je l'ai toujours fait. Wana ko défendre na ganga pe na mettre au tela nyonso na lingaza na péteni na ko dénoncer la générale na ko dénoncer. Mais quand vous parquez na nzela nakisa j'étais une fois na rond magasin ba petit sabotia na kati ya nzela mais vous parquez na kati ya nzela quand on vous interpelle na ko lobelo côté na ko dénoncer kutubino so na soki o photo na ko talisa ku liboso ba kangata o kanga parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit développer le pays. Ba sens unique so monika embouteillage bokangi bena sens unique moto na moto. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer ce pays. Bandi konangai. Il nous faut le respect des lois. Ba pegisi moto et mataso de mouton te yozo mataso de mouton poza nani. So bakangi yo tracasserie bakanga yo. Et comme il tango moto na moto à la part des choses. Moto na moto à la part des choses. Bande konangai. Mboko ekobonga na mosapi moko sokola kelongite. Nous sommes les premiers à critiquer Félix Ansel-Roté, Félix Ansel-Aboete. Le même personne va critiquer Moko Djambouk, mais yozo salini bisikoza. Tala le pango salité. Le pango na yozo, liboso le pango au supermarché libanda. Soki mbule beti bo fungoli ba faux sceptique. Bo fungoli ba ni na toilette na bino solo wana yo sopana. Après yo mboke ko bongate bo soto. Mais yo za bo soto. Et c'est tous des exemples biso population avant que ngala na motivation na dénoncer ba tambushana na dénoncer bonne motivation. Mais quand vous faites les choses c'est inacceptable, c'est inconcevable. Nous avons tous les devoirs. Et c'est tous s'impliquer biso banso pour mbongwana moto na moto asala quelque chose pour mbongwana mboka na biso. Équilibre sengelezala. Équilibre et salima. C'est très important. Mbule no ezobet okomona moto azui fulu na ye abwaki na balabala a profiter abwaka pour épargner 500 francs pour appeler sa moto a pousse ake bwaka nini et même bandeko ya pousse wana baleka na tongo ko kongola matiti et sengeli batu wana mbano ezala bomoni moto wana ya pousse yo za citoyen congolais oza kinois oza kinoise omoni moto ya pousse wana akena ko automatique no pesa ke mbongo mais asuki sa matiti na ko bwaka ngo na balabala mais bokanga ye koyokele mawate ote azo luka mbongo ko luka mbongo na ko tchabo suna mboka na biso non s'il vous plaît il est temps tout ça quelque chose tout ça là quelque part des choses moto na moto a ça la part des choses. Je l'ai dit et je l'ai redit aujourd'hui dans un état de droit bakambi ne bazalaka ba modèle ya liboso. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que mauvais chefs. Vous êtes ministre. Nous avons le gouvernement qui est là. Mais il y a parmi les membres du gouvernement,
moko oyo azwi mokano na secteur oyo azali kokamba mais esengeli bamosusu baza na bamodele ya kotosa yango epekisami kozwa sens unique. Tout ministre est censé respecter etinda oyo kotosa likambo oyo. Le ministre n'est pas permis à cause de sens unique. Le problème au Ezawana, population congolaise, pesa batubisika ou ebongela bangote. Commissaire ministre, mokonzi boni, député babenge mokonzi, ministre babenge mokonzi, ministre za mokonzi ya population te, député za mokonzi ya population te, policier za mokonzi ya population te, aza mwana musala ya population. Ministre za mwana musala ya population. Promesateur au excellence, excellence banana yo, excellence banana yo nani. Excellence nde il faut azana na mokumba ya kopesa rabino rapport poza mwana musala. Mbongo ba futa excellence wana yo mutopesa rompako, yo ba futa ye. Et c'est que tu makambo nyos. Mais au Congo quand un ministre passe suspense continue wana tu na ba girofa na ba ninyos na ba makelele wana mukonja ole kabote na botika ndela ba policier ba kiti tika yo kia kuna parquet kuna poza nani ministre Fachi Fachi zole kabalo ngola danzela longwa panza nini al ministre wana même ministre provincial longwa mokonja zole ka mokonja nani ya membre à cabinet na yeto mokonja population. Faisons la part des choses. Monsieur le ministre, vous savez, c'est que vous connaissez bien ce que je suis en train de dénoncer ici. Mais pourquoi moi, vous la police, la bibliothèque, mon cortège? Cher membre du cortège, le ministre, l'autorité en bouc, boye bayango, que bateau bozo kengela, bazabana misala la population. Et ne soyez pas des modèles nemabé. Le lingue bosala lelo, ba konzi belé, ba autorité belé ya Congo, ba ministre belé, bazaba modèle ya mabé. Quand un ministre a un sens cynique, a un modèle à ma baie. Tant qu'il y a un sens cynique, DC7 Golanda, et esprit de mort Golanda, ne motard Golanda, si comme ma baie, c'est pas un nan. Au comment la policier congolais va interpeller motard, va interpeller taximan pour aller à Mbongo. Mais va tiki ministre, na cortège naïe. Inacceptable. Politique, ni autorité de l'État, des poids, des mesures, et s'il il est temps que la vérité l'emporte sur les mensonges systémiques. Il est temps que les médiocres dégagent. Il est temps que celui qui est médiocre, celui qui ne sait pas gérer atika espace na ba lingi mboka oyo pe ba osena musala pona intérêt ya mboka. Albande konangai na kotika mne bolanda élément bo découvrir qu'il y a des faux policiers comme je l'ai dit. Bo fongola misu. Lisu likola lisu. Avant na zo appel na kotika no bolanda élément o mbango ya ba faux policier o ezali kotalisa ke congolais congomani zala ekenge zala ekenge motonyo soto ala tika tenia police ya kochoma boko yo yaka na loyenge te présentez-vous ba pete ba somba ngo go so lisango pesa we copte e bo so ya papa na bino kufa yo la tiango lokwa ndeko na Alex Bino congolais kinoise et kinoise ala mayele biso bansu na bomoko tata bomoko ekolo bomoko to ali ekolo moko biso bansu muluba mungala muswali muyaka mumbala mutetela muyansi nani biso bansu ali bana tata moko to ekolo moko bakangi moninga bido bansu boya botonda boye bakangele nini moto akangi aza nani Alex Bino mokanda etalisi po bandeko toza na état de droit awa na liko sensibiliser pour moto sa mibeko n'est-ce pas. Mais beko pe lobby hein araba kanga moto sengeli mandat d'arrêt ezala mandat d'arrêt na mandat d'amener et talisa na mokanda wana ezala pe authentique. Mais comment bino boyotika ndeko na bino baye bakangiye boyebi te bakangiye nini botiki ba ke ce n'est pas comme ça to développer mboka oyo pona mbongwa na mboka toto sa mibeko koto sa mibeko ezali ko décaper na unité nationale bomoni moto solidarité nationale ifezala ndeko na ya voisin baye kangaye he bakena ye asenze kunzambe mboko mawate mawate bon baré ou ta policier bon tel ici bango papa s'il vous plaît avec tout le respect que nous vous devons présentez-vous s'il vous plaît bokangele nini asali nini oh tete bongo bongo te ozala même na opportunité na occasion ya okanga faux policier et belé ba otambola bazo escroquer bino na banzela. Soyons sages et vigilants, c'est comme ça que nous allons sauver et relever notre nation. Bosala keba botala élément. Quand il parle,
c'est la tête qui fonctionne. Et c'est qu'il dit, et où il y a solo, nabo solo, pe na motema. Bolanda. Si ma tour, zonga poto ça m'appelle. En attendant, élément les cas, somba da crédit, somba da méga, pour obenga après élément, non, je m'appelle Mbalamoko. Police doit tenir wap. Ouais, il n'a pas fait un Loba makasi na zo 14 ans qui tenir police wap. Oui, mais il n'a pas fait un Papa le qui a koufui a vu tenir papa là qui a comme opérer dans policier. C'est comment? Biso to loka mutako ta konta papa te. Kanga munoko na otokei. Yo tenir au zuango wap. Loba makasi akendaka saper pompier akomi kuna pe osisi saper pompier ngataka na zongi na ndako na bi nakendikendi dana misaki eselodi ya polisi jama yango na saper pompier simba te kana lataka te na polisi nayebisi babalekasi na saper ngai navage nakendimeshe yo tikana na nsima osala makasi naya kokoto Mais makasi yango saki ndenge avant aussi nasali mosala mitumbo dans la zone c'est pas nani. C'est pas nani. nasali lenga na commune commandant utazangana pa longwa biso tikana commandant. C'est-à-dire, à mon avis, ça ce sont des tenues, lorsque les policiers lavent leurs tenues, ils sèchent ça, ils viennent, ils volent, ils récupèrent ça, ils portent, et puis ils commencent à agir comme policiers pendant la nuit, puisque pendant la journée, ils ne peuvent pas agir. Pendant la nuit, ils agissent comme policiers. Il y a d'autres même qui peuvent agir, ils peuvent aussi agir pendant la journée, et là, on ne saura pas que ce sont de vrais policiers ou des faux policiers. Donc là, c'est très grave. Ces gens ici, ils doivent aller à l'octroi militaire. Puisqu'on est... Très bien. Voilà, bande Korangai. Bolandi wana élément aux alliés côté c'est solo, il y a des faux policiers. Alors si kawa il y a un contredit ngai ke Kongomani, makambo zolo ba c'est trop, ma Kongomani dosé muke nako dosé tin. Ngana dosé nako dosé tin. Il y a des faux policiers. Nako dosé en haute. Police doit tenir wap. Ouais, il n'a pas fait un Loba makasi na zo 14 ans qui tenir police wap. Oui, mais il n'a pas fait un Papa le qui a koufui a vu tenir papa là qui a comme opérer dans policier. C'est comment? Biso to loka mutako ta konta papa te. Kanga munoko na otokei. Yo tenir au zuango wap. Loba makasi akendaka saper pompier akomi kuna pe osisi saper pompier ngataka na zongi na ndako na bi nakendikendi dana misaki eselodi ya polisi jama yango na saper pompier simba te kana lataka te na polisi nayebisi babalekasi na saper ngai navage nakendimeshe yo tikana na nsima osala makasi naya kokoto Mais makasi yango saki ndenge avant aussi nasali mosala mitumbo dans la zone c'est pas nani. C'est pas nani. nasali lenga na commune commandant utazangana pa longwa biso tikana commandant. C'est-à-dire, à mon avis, ça ce sont des tenues, lorsque les policiers lavent leurs tenues, ils sèchent ça, ils viennent, ils volent, ils récupèrent ça, ils portent, et puis ils commencent à agir comme policiers. Ils ne peuvent pas agir. Pendant la nuit, ils agissent comme policiers. Il y a d'autres même qui peuvent agir, ils peuvent aussi agir pendant la journée. Et là, on ne saura pas que ce sont de vrais policiers ou des faux policiers. Donc là, c'est très grave. Ces gens ici, ils doivent aller à l'octroi militaire. La police doit tenir wap. Ouais, il n'a pas fait un Loba makasi na zo 14 ans qui tenir police wap. Oui, mais il n'a pas Papa le qui a koufui a vu tenir papa là qui a comme opérer dans policier. C'est comment? Biso to loka mutako ta konta papa te. Kanga munoko na otokei. Yo tenir au wap.
Ngai akenda sapeur. Loba makasi. Akendaka sapeur pompier. Akomi kuna pe osisi sapeur pompier. Ntango na zongi na ndako na bi nakembi dana misala kesebodi ya polisi. Jamais nakola sapeur pompier simba te kana lataka te na polisi. Nayebisi babale kasi na sapeur. Ngai navange nakembi yo tikana na nsima osala makasi naye kokoto Monsieur Makasi yango saki ndenge nini? avant aussi nasali mosala mokumba mu ntango azonga Kosalisi de 8. C'est pas nani. kasaleli nga commandant oyo tozalanga naye mpe alongwa biso otikanga commandant mosusu. C'est-à-dire, à mon avis, ça ce sont des tenues, lorsque les policiers lavent leurs tenues, ils sèchent ça, ils viennent, ils volent. Très bien. Binomoko Bolandi. Bolandi Binomoko. Bande Konangai. Bozomona. Zong Selange Lema Merveille Katumba. La police doit tenir wapi. Ouais, na kufanya na pesa kama Loba makasi na zo katoza ki tenir la police wapi. wewe Mungu. Bali na kufanya ndio nyumbani na kuita na pesa. Papa le qui a koufui a vu tenir papa là qui a comment coopérer dans comme policier. Bongo ndio. C'est comment? Bali wane mtakuta ndio hapo. Ba biso to loka mutako ta konta papa te. Kanga munoko na tokei. Yo tenir ozu yango wapi. Ngai akenda sapeur. Loba makasi akendaka sapeur pompier. Akomi kuna pe osisi sapeur pompier. Ntango na zongi na ndako na bi nakembi dana misala kesebodi ya. Voilà. Bande Konangai Binomoko Bomoni. Soinga na lobiono. Kongomana linga koloba. Kongomana makambo zolo bolokoti yango wapi. Bomoni Binomoko makambo na lobaka ete eza fondé. Ba faux policier. Et yo bakoya bakangi yo tozokoka te bakangi biso mais moto akangi yo oyebi ko identifier ye est-ce que aza policier a solo akangi yo na infraction nini nani atindi akanga yo nini epesi ye autorisation ya okanga yo même si o aza policier ya société songolo est-ce que mokonzi na ye apesi ye mokanda ya okanga yo tout ça esengeli congolais akoma mature akoma na niveau ya koyeba ko mibeko mboka na ye pona koyeba ko se défendre lelo to wana likambo etali phénomène kuluna bande Konangai lelo likambo etali insécurité ezali kokoba na ville ya Kinshasa. Mais na place que bakuluna bakangama, les policiers préfèrent interpeller toujours ba innocent, kukanga ba innocent na mboka na biso. Alors ezali ko sala esengote. Ezali ko pesa esengote bande Konangai. Très bien. Nazo appel. Nazo ka quelques réactions ya bande ko ba Holanda biso. Bokoyisi tika obipe biso okobenga biso tokoyamba yo sikao 089 50 84 103 benga biso pour ko réagir par rapport ya dossier oyo twali kolobela sikawa 089 50 84 103 089 50 84 103. Nous aurons quelques appels parce que tout comme dans la souka surtout. Juste pour nous quelques réactions. Nous aurons quelques appels juste pour nous quelques réactions. Il y a des gens qui sont branchés puis ils sont bipés biso. Très bien. Donc bande Konangai bomoni binomoko makambo ezoleka na mboka na biso. Makambo ezoleka ezali kosala pasi na mboka na biso eza inacceptable. Tozwa bapel
Aïe, aïe, aïe. Bandeko Bozobipé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je te salue, mon frère très bien-aimé, Meshak Mputu, Rei na Pesio Mbote, Wali Kunanda Biso, Kongomani na Pesio Mbote, Mbote na yo, Kongomani atombelio, Bolandi Malamu ya émission, malgré tout comme Nasuka. Allô, Ndeko Bengi Biso wapi? Allô? Allô? Oui, moi, Namboko Bengi Biso wapi? Oui, j'avais vu dans la Kisensu. J'avais vu dans la Kisensu, la commune à Kisensu. Toujours là, d'ailleurs, papa. Bon, na sepeli vraiment makasi na émission au bopesi mpona kopesa mpenda congolais à force parmi bamambo yango nyonso oyo tozolanda. Ok. Boni kuna na Kisenso. Allô? Allô? Voilà. De quoi bengi biso pour nous féliciter biso pour la initiative ya koyeba kotalisa bango makambo malamu pour mboka. Merci mwana mboka pour la réaction na yo et sali biso kitoko makasi. Réaction na yo sali biso bien pour l'encouragement et que dossier to ali kolobela et na kopesa bino boyebi eza et sali yo bien. Merci beaucoup. Bonjour. Oh, Merci beaucoup Ndeko Nangai. Mbote na yope. Na pesio mbote bisika bwali kunanda biso. Alors bande kutoke na suka na baki initila ko bipe biso la o alinga réagir et sengelaki ko benga biso mbala moko na place ya ko bipe biso pe kotindela biso mutauti na je voulu na émission. Aïe 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 aïe. Très bien. Alors bande konangai to komi na suka pona poko alelo. Merveille Katumba okobongisela ngai ba image on atindelio pona kosukisa na yango. Bongisela ngai ba image oyo natindelio pona ko honorer premier vice-président ya Assemblée nationale Pezali Mokolona Mbotama pe ko pesa message na balandi ya émission mboko on a invitera tous les jours à chaque fois ceux qui naza na likamba malamu et pas inangai na ministère la génération Joël Kintambo pour otali sabango molulu moko ya likoya o etali batonyos ya kalolengo zali viens comme tu es tel que tu es kobangelo côté ya kalolengo zali bandeko bazo continuer bipe biso na liko rappeler que émission est en direct donc inutile ya kobipe biso posa na biso eza obengi tozuli kanisi na yo alo ndeko bengi biso wapi alo mbote mwana mboka longa pembe na télévision voilà ndeko longa pembe na télévision poto yo komala Mbote tata. Vraiment la longue et pembeni. Ok. Tozolanda yo. Mbote na yo mbote. Mbote. Tozoka o tata. Allô? Oui, to si pena mbote. Allô? Ya. Tozolanda yo tata, toza en direct, tozozela message na yo. Vraiment to sepeli mingi na initiative bozui. Bonne idée. Merci na baïne sur le bazolanda. Pour encourager nous vraiment ceux qui ont ça baïba patriote et là bas pour s'exprimer pour ils bien. En tout cas to bengi bino à partir ya monga fula et vraiment par nangeza boy. Et je juste pourquoi demande moi les canamité manabiso est-ce que ba politicien to l'état na biso
azali na souci ya peuple oyo ou bien aza na souci ya peuple oyo te. Est-ce que l'État oyo aza penza na posa ya koede mboka oyo to aza na besoin na ngote? Parce que so aza na posa ya koede mboka oyo bato mayele baza ebele mpona kopesa bacontribution na bango toza ebele eza juste mbongo te tobeta lisolo ya mbongo te tobeta lisolo ya amour ya patrie tobeta lisolo ya mbongo te basolola na baoyo baza na mayele bwanya oyo bakokopesa quelques contributions mpona évolution ya mboka epuis na eloko uti koloba ya suka à propos ya bakulu na ndenge bazokanga ba innocent. Mais vraiment policier ya mboka na biso fazala moins éduqué boye musala oyo apretelaki serment yango wana te azoko exercer akomi konyokola nde peuple donc bapolisier bakomi na bongo lokola badanger na biso peuple oyo ata bino moko nakomi kopréféré vomir oyo na nzela na nga namona ntango na kuluna akokosenga te eloko moko moke na peshi kenaki kokuta na policier oyo akomenenga vidire azolinga pelise na nga journée epuis soki nasiliki nasimbie na nzoto nde funga na mona boloko omoni makambo biso tozomona mabe na mboka na biso bapoliticien bazwa mpenza temps bakonzi na bango bagénéral to bacolonel na bango bazwa temps ya kobenda bapolicier matoi. Bazo travail tellement mauvais. Le pays est menacé par les propres l'État ya mboka. Tout ça n'a pas si na mutema. Toujours lena en tout cas bino ba interlocuteur bozo pesa makambo ona babilili vraiment merci na bino na ba effort bozo sala parce que zali combat mobimba oyo toujours na to pesa ma déclaration. Pourquoi pas même attendre ba centre ya ba police bongo ndeto mona ba lokola ba bureau la police. Pourquoi pas kolukape ceux qui bomoni ki ba innocent bazokota caché trop. Pourquoi pas kolukata ba sage to benga ba voyant bazala afin que les cambo yi yamona pour akokoluba ke non oyo aza innocent oyo aza coupable. Pourquoi nyonso to ezokendeka lokola nde tikake tozokoka te nde mboka ngo eleki biso na mayele biso peuple ya mboka ngo tozokoka mboka ngo te. Vraiment douleur eleki mingi na omenopolise maloba te. Vraiment merci na bino na initiation bozwi mais gouvernement mboka oyo a rectifié baisaleli na ye eza tellement mabe. Merci beaucoup. Merci beaucoup mwana mboka. Très bien. Voilà, ndeko bana kopesa likanisi na ye par rapport ya dossier toali kolobela sur le changement est une loi makambo etali mobeko makambo etali botosi ya mibeko makambo etali nini esengeli ko sala po etemboki ke liboso alors esengeli biso banso toyeba kotosa mibeko. Alors bandeko na ngai voilà. Je vous salue aussi. Très bien. Bandeko beli bazona ndabiso na ngonga oyo na pesi bino mbote bandeko na ngai. Beba ke émission est en direct. Na pesi mbote na le PDG Honoré Kabongo qui nous suit HK. Mbote na yo Tata Honoré Kabongo HK. Congomani a pêché mbote les boss. Merci au président de leur président, M. Jean-Paul Tchouvila Ilunga, le président national du mouvement des Congolais Unis, et Sa Majesté Jean-Paul Tchouvila Ilunga, mon habitinde à Congomani à solo, les défenseurs du peuple Congomani à Pessio, à Tondio Botondi, Molandi Monene et émission Mboko Anani. Alors bande korangai, je pense que pour l'auto comme Nasuka. Nali ko invité bande koranga ba Congomani surtout. Chers Congolais, lèvons-nous et bâtissons. Totelema totonga ekolo. Totika ba distraction ezangati na pona mboka. Toali kominyo ko la biso banso. Nalobaka mingi awa ko sambela eza kitoko, il faut prier, c'est très important. Koton dans Zambé, c'est bon. Mais ne croyons pas que changement est quoi dans la prière. Jamais. Kokende liboso mboka ya dans la prière te na mosala. Au sambela c'est bon koton dans Zambé ko kilabile c'est bon. Mais Congolais seigneur a conscience que
ke komata ngomba kokende bangengenge tango zonga yango te commission ministre yango te kotiso na institution moko na peso musala te esengeli kosala bongo onzamba pesa yo salela bongo eloba papa Toms salela bongo to salela mayele onzamba tchekati na biso kobonga na vie eza bato magique te kosambela c'est bon mais le plus important o esengeli koyeba na vie na yo esengeli kosala bongo sala musala luka musala osala tika paresse okimelo na nzela prière o biso tozela bilaka nzamba laka biso ekokisama okosutuka boye banda nzamba laka bapesa olisako liti lelo eloko eyaka te parce que tu n'as pas pu saisir l'opportunité ya koyeba kosala mayele o nzamba tie kati na yo pourquoi tanga ikelasi yo sambelaka motanga ikelasi n'est-ce pas pour malgré osambelaka esengeli kotanga kelasi po zwa boyebi même biblia otanga yelobi na kondima na molimo bakisa pe boyebi bakisa connaissance ta yekola lolenge wana pe pona mosala esengeli koluka mosala esengeli to sala mayelo nzamba tie kati na biso congolais toyeba kosala yango na misala totika ba distraction zanga tina kokimela na nzela o prière na kina prière na kina boye eza raison te sala mosala outi prière mais regarde comment tu souffres après kolobani te nzamba kosala nzamba bana kolobani nzamba kosala ça fait combien d'années nzamba kosala okomi na âge nini okomi si nzambe master te après ce que umelo bite nzamba tango nzamba ngonga na yebite nzamba kosala kaka pendant que les autres baesima bazoke liboso basimbikisia te bango pona bango ta yango wana tana bango âge ezopousa na bakambo ezoke liboso na vie yeba kozwa mikano na vie yeba kosala bongo ngai o lelo soki nazwa libala na bala lelo pe nazana bana parce que nazwa ki décision ezalaki te mosakola ye okobala kaka ne oyo bazala prêté nazwa ki décision bi ngai na âge na commune pona gérer makampo na la boye na koma boye essayer na bala décision epa na ngai et lipamboli nzambe ye mais décision uteke epa na ngai moko na bundai na pota na sali nyonso pona bala lolenge na bazwaka vie lolenge na babonga na vie soki ozela bateau magique ngai tokobonga nzamba kosunga tozela nzamba lakaki nzambe au nom de Jésus ndeko ngai et go changer ni nayote et comme ils sont mariés te mbala moko au nom de Jésus comme marié au nom de Jésus aux umbong au nom te ndeko ngai sala mosala utangi kelasi sala bongo kendo ko luka mosala osambeli luka mosala o eza le plus important et sengeli o sala tango nyonso ndeko ngai yango wana luka mosala. Dieu t'a donné des capacités oyo zobata mela sima ya Biblia sima ya nyonso pays mokote na monde entier oyo ka o économie na ngwe bonga à cause de la Bible oyo ekena liboso à cause de la Bible. Je ne suis pas venu vous dire que mettez la Bible de côté, non, je suis chrétien bien affirmé et je sais que je vous dis na ebi yango sambela tanga Biblia mais et comme ils sont paressés que nyons okomo kimela o Bible et le développons le Congo, mettons les capacités que Dieu nous a données, Dieu a mises à nous et ça la mosala pomboke ke liboso. C'est très important. Est-ce que la biso longa chrétien te? Est-ce que la biso longa mwana nzambe te? Est-ce que la biso renoncer à la foi chrétienne? Non. C'est la meilleure des choses. Par ou ponaki par à malam ya ozala mo Christ. Mais na nyonso wana ibaki sala mosala. Osambeli tant ebele ko lekisa na prière, tant ebele lekisa na mosala. Mais tant pe kayaka temps pour la prière. Parce que sur l'exact ebele na lo sambo. Quand est-ce que tu iras chercher l'argent? Parce que l'argent ne vient pas d'un bateau magique et va de ma poche pour où tu sambe là. Non. Le sambo, mais mosala ebele. Très important. Alors, viens comme tu veux. C'est une activité qui est organisée et pas inangai na ministère Génération Joël Kintambo et pas iwapi na liko benga wa Kongomani oyo ba
zola nanga na ngonga oyo pe bakolanda ngai sima et que il y a une activité autobongisi ya kozwa boyebi ya makambo kutu na zolo ba awa un moment précieux ya ko interpeller jeunesse congolaise ou interpeller ba congomani. Alors merveille katumba ko lakisa bino moi élément wana ezali bongo ya vidéo bokolanda yango na kosukisa na yango. Alors ezali bongo activité ezali et pas inangai c'est chez moi là au Congo na saïla kanzambe na sambela kawana et c'est mon église le ministère de Nation Joël Kintambo tobongisi pona ba kongomani banso une grande activité vient tel que tu es. Ezali une grande activité eux ezala bongo dimanche le 29 septembre dernier dimanche à mois de septembre ministère ezali bongo kaka na Kintambo na Komoriko na croisement ya direction Komoriko na avenue Maniema. Donc Maniema numéro 1 tozali wana ministère ezali na batubele balanda émission mboko na bayaka déjà kuna bayebi et je suis venu juste vous rappeler et vous présenter cet élément afin de vous inviter bozala ebele ça me concerne, c'est mon église Bolanda. Hello. Hello everybody. Hello les amis. Bachoko, Bayaya, Banoko. Salut, j'espère que vous allez bien. Juste vous convier à venir prendre part à des assises qui auront lieu le 29 septembre 2024 au ministère Génération Joël, secteur de Kitambo. Alors, le grand programme, c'est Viens tel que tu es, avec tes forces ainsi que tes faiblesses, et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. C'est un long moment d'adoration, de célébration à partir de 15h. Alors, je compte sur toi. Hello les amis de l'UPC, l'UCC, l'UNIKIN. Je vous invite à une grande activité qui se nomme Viens tel que tu es, qui se tiendra au ministère Génération Joël Kitambo le 29 septembre à partir de 15h. Les amis du groupe scolaire Aurore, Lupio, Mickey, Joviemi Queenie, Zouza, Bolingani, je vous attends le dimanche 29 septembre. Bayaya, Banoko, Bachoko, tout à la Awa, dimanche 29 à 15h. Yakanengoza. Alors, je vous invite à venir très nombreux, venir célébrer le Seigneur en ces jours militaires, policiers, tout le monde. Quand il s'agit de Dieu, cela nous concerne tous. Bienvenue à tous. Ne ratez pas, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes enfant, vous êtes militaire, vous êtes médecin. On se voit ici, la gloire de Dieu va éclater pendant ce moment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur l'avenue Maniema numéro 1, direction Komoriko, référence École Aurore. Nous serons là le 29 septembre, un dimanche, à partir de 15h jusqu'à 19h. Ne manquez pas, c'est un peu grand rendez-vous. Welcome, sois le bienvenu. Caribou, Boyei, Malamu, nous sommes Joël, nous sommes une famille. Nous sommes bénis de vous avoir parmi nous. Recevez cet accueil, l'expression de notre amour. Welcome. Viens tel que tu es. Moi je vous dis, venez tel que vous êtes. Oh, nga kolata kilote nini kuna, viens tel que tu es. Tu vas rencontrer, il y aura ta part le 29 septembre 2024 au ministère de Génération Joël Kintambo sur l'avenue Maniema numéro 1, juste au croisement des avenues Maniema et Komoriko dans la commune de Kintambo. Venez nombreux recevoir votre part et la connaissance qui vous sera transmise. Très bien, joyeux, heureux, fructueux anniversaire à l'honorable professeur, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais, l'Assemblée nationale. Je parle de l'honorable professeur Jean-Claude Chulumbai, Isaac Jean-Claude Chulumbai, oyo lelo ezali mokola mbotama na ye Kongomani Jules Vambemba, émission Mboko ya Nani Bomoko Média Télévision,
totombelier mbotama elamu jile jibwa jumpe et puis birthday to you tokolanda élément merveille ko tchela biso merveille katumba ko tchela biso yango avec son ya joyeux anniversaire au Kabonande wana pour honorer ces grands hommes, ces grands messieurs, cette grande personnalité de notre pays, un homme qui fait la fierté de notre nation, un homme que j'aime de tout mon cœur. Parmi les autorités Mboko, basa la fierté, il y a Bokonzi Alelo, na entourage à Mokonzi Mboka, Fachi Béton, oh Lelo Soko Talobi, oh Yua Solo, du Segediste, Oaza, bien instruit, bien nous tuer dans ma camétale vision, il y a Tshisekedisme. Alors je parle de l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi, oh Yazali Bongo, ko commémorer mbotama na ye, ko fêter anniversaire na ye, joyeux anniversaire na bité na Congo te, azali banda ya mboka na Arménie, pe li banda ya mboka pon li kametali ko représenter mboka na biso main et ko peksa biso te ko honorer ye na rotombela ye. Joyeux anniversaire grand prof Isaac Jean-Claude Chilumbayi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bien, le grand prof, joyeux anniversaire à vous. Merci d'être les meilleurs dirigeants que nous puissions souhaiter, ainsi que pour vos efforts et votre soutien sans faille. Joyeux anniversaire, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi. De nombreux vœux de bonheur à un leader spectaculaire que vous êtes. Je vous souhaite tous les succès personnels et politiques possibles. Joyeux anniversaire au leader merveilleux que vous êtes. Merci beaucoup, prof, que Dieu vous garde. Merci à Merveille Katoumapona Moussala Kitoko. Merci à Meshak Mputu qui nous a aussi suivis. Merci à tous les Congolais, à Congomani qui Walanda Kibiso, Congomani à Lingibino Mingi. Rendez-vous lundi na 15h p 21h. Merci na Bino Bans vous avez qui belé pour Kolanda Biso. Merci na Bof Nangai. Il y a Martin Kalamba, Congomani à Pessi Mbote, mon DGA. Martin Kalamba. Nzamba batela yo pa bombe la biso yo to lingio mingi ya Martin. Kola peso mo ya molai Bof Nangai moko nkolo abomba yo. Joyeux, heureux, fructueux anniversaire na Maman Esther. Ouazali ko fêter mbotama mokola mbotama na ye. Joyeux anniversaire à ma belle-sœur Esther Mbouyi. Il y a Bof Nangai, Papa Paulin Mbouyi, Kongomana Tombelio mbotama elamu, Madame Esther Nzamba Batelayo, Nzamba Bombayo. Du bois d'une paix, Maman Esther, que Dieu vous amène loin et que Dieu vous garde longtemps. On vous aime beaucoup, Madame Esther Mbouyi. Il y a Papa Paulin Mbouyi, le révérend Paulin Mbouyi. Kongoma na tombé le mbotama elamu, pe nkolo abombayo, du bois d'une paix. Lobby, lundi à Merveille Katumba. Lundi à 21h, avec le même plaisir. Oyo tozana yango ya ko servir mboka na biso. Que Dieu bénisse les Congos, que Dieu bénisse tous. Toukok qui chante aujourd'hui Fit Nef. Au revoir.